likambu yako kamwa pasi pema wa bayibi nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba. Eske toloba nini bayibi nzoto ya nkondo toloba bayibi linu ya nkondo Patrice Emery Lumumba. Biso nyonso toyebi qui est Patrice Emery Lumumba makambu oya sala pona lelo Congo ezala indépendant. Kasi epesi motema pasi mutu koswa eske na mozole wana esika ba deposa linu tope nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba. Ba sécurité bazalaka te. Soki ba sécurité bazalaka. Ezalaki complicité na bango. Ezali quel genre de sabotage? Qui a saboté quoi? Ezalaki nini? Est-ce que réellement payaya linu toko pe minu oyo bazongi sela biso wana. Ezalaka minu tope linu ya Patrice Emery Lumumba ya solo. Est-ce que ba vérifier ngo ba sala test ya ADN po ba yeba kiso linu ya solo to ya lukuta. Est-ce que mutu oyo ayibi yango na kanda asala ki découvert la ki linu ya Patrice Emery Lumumba te to ba yibi yango na intention nini sabotage ni basali boué et pesinga mutu ko soit yango to ko solo yango awa na émission ya lelo na eko pesa bino sango ya pasi sango ya mawa bauti ko binga ngana Kinshasa que na mausolée ya Patrice Emery Lumumba babuka ki porte isika cercueil oyo bozo mona ya Lumumba babuki bakoti na kati babuki na kati na kanisi cercueil pe ya Lumumba bachaki yango na coup de chapeau na maison civile ya chef de l'état et pas wapi ba génie militaire ba kitaki bongo na terrain na ville province ya Kinshasa pona ko komba ba venir ko longola surtout ba zelo ba salité na ba terrasse o ba déboucher ba terrasse mingi salamaki mingi côté ya Masina Pascal Tina Suforko tala comment est-ce que ba mapinga bazui likanisi ya kusunga ekolo na kobongisa ba venir c'est ce que nous devons côté ya mapinga ya babiso. Merci na maison civile chef de l'état na initiative oyo ya kitoko ba policier na ba soldat bango moko ba lelisa ki pe lokole. La pluie n'est pas un obstacle pour nous, mais ça constitue quand même un obstacle parce que nous sommes appelés à faire le tirage. Mais quand il y a la quantité d'eau qui est créée par les eaux de pluie qui passent, et ça nous empêche même de faire le tirage. Ça, c'est un obstacle encore. La deuxième difficulté, c'est quoi? Nous sommes en train de travailler au moment où la route qui part vers l'aéroport est vraiment saturée par le trafic. Alors, on travaille avec beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui passent par-ci, par-là, ainsi de suite. Et ça nous empêche de bien travailler comme tel. Parce que nous évacuons tout ce qui est immondice dans les caniveaux. Et nous devons normalement faire le décharge dans un endroit où on a préparé vers le camp, c'est là-bas. Bakangi bandeko oyo basi na mibali pe bazali bongo kosala ba faux monnaie, ba faux billet, ba faux dollar, ba faux euro, ba faux franc congolais na ebité to bengi yango faux po ezali copie original to ezali mbongo ya solo mais parce que mutu nde asali yango ba bengi yango faux epesinga mutu koswa mama oyo na lobenini azali pe na sonité abangi pe tayi kosenga ndeko nanga limbisanga lekino ya mwasi yaya mama tango bana ekosala ba mbongo wala pona ko escroquer bato oyeba gite que ça y danger la loi est dure mais c'est la loi likambu ya boye bakosala na bango nini pambura matari tokozongela ngo kaka na émission ya lelo combien ba 2 mois 30 oposi ya solo papa yokelanga mama omoninga konzi naza ba policier bayaka baota kango ya pas longtemps papa nanga na le baota okanga kala tawa kanga kinga futi bango 1200 omoninga na yebi nyonso na yebi nyonso mama nga naza genre ba policier wana te mokonzi naza genre ba policier bakanga bino te bopesi ba momo asseyez-vous madame devoir nanga en tant que congolais c'est d'aller dénoncer cela. Alerte, alerte, yoko alverte yo partout aux ali papa, surtout dans la ville province ya Kinshasa, topé na République démocratique Mobimba. Yaya yo mutolinga ko mela mai to yebi ke mai bimaka susute na pompe na biso yango Gloria Senga bandra kolela to lembi pasi ba to ba ko futa facture en régie des eaux mais atali tanga moko te tanga ka bongo na robinet ce qui fait que ba to ba koma ko mela mai ya au pur entre parenthèses ndongi babenga kayango est-ce que ça la ka au pur ya solo kasi likambu to na nkoloba awa yaya
bakangi batu mususu bazwi ba agene balotoko batie ngona ba bouteille ya eau pure bakangi ya okosomba agene osombi mai yokanisi mai omeli nzoka agene somo. Merci na police nationale congolaise mingi bambila ba policier te kasi mbila nde mapinga bakoyi na batu oyo tala makambo. Donc à Kinshasa, au Congo, pourquoi tout le monde se permet de faire n'importe quoi? Et ça dit qu'on peut s'amoudou pas si y a qu'on s'accalate. Tokozong et l'ango kakana émission ya lelo. Merci beaucoup. Et onyo so iza masangana. Masangana mai. Mais masanga yango tout ce que c'est déjà. Onyo so ipundi awa iza masangana. C'est-à-dire na izine bakanjango bambale yango ndengo zomo nango boye. Ah ok ça va. Owana mususu ezali mai. Ah ok ça va nenge za place. Kaka na émission oyo na hebite pesinga mutu ko soit bandeko basali analyse sur changement ya constitution. Ngala lobaka epesaka ngai mutu ko soit. Est-ce que il faut que loba changement ya constitution to amendement ya constitution na hebite? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Est-ce qu'on doit modifier? On doit tout changer? Si on doit modifier tout, on doit tout changer. Est-ce que ça moment, si quand yaya, tant que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nos opposants, quand la constitution oyo aboya qui changement, topé amendement, topé modification. Mais tant que yaya koyi mokonzi alingi a modifier. Na intérêt nini? Tolanda qui guerre entre ye. Président Félix na Delis et Sanga kasi awa balobi tala comment est-ce que président Félix Tshisekedi azali ko recadrer Tshilombo et puis singa mutu ko soit baloyi bongo pour na ninto kolanda yango kaka na émission ya lelo. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance peu fidélité bozali kopesa na programme oyo radio lokole masolo et pas wapi tokuta na ka chaque fois pour na ko solo la makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek na sepelaka mingi tango ko benga ngai tata Pelende parce que nous devons faire recours na ba valeur ancestrale na biso. Nous devons faire recours à l'authenticité. Benga mutu na kombo na ye, benga mwana na kombo na ye, benga ndeko mwasi ndeko bala kombo na ye, benga mutu tata Mbemba, tata Ndosimao, tata Kongolo, mama Mbemba, mama Mbimbu ekendaka ndengo wana. Ozali kolanda biso ozala na Ituri, ozala na Isange, na Katakokombe, na Venezuela, na Turku, na Goma, na Bukavu, na Kivu, na partout ozali kolanda biso yebisa bandeko Radio Lokole TV émission na bino ici et bandi. Grand merci na encouragement na bino pour un programme auto créé par les Machoc. Par les Machoc, et à chaque jour dans 20h10 heure de Paris. Ceux qui ont l'union partagé, tous les problèmes, préoccupations, c'est-à-dire que tout ça yo éviter au cause solution nini benga biso tindela biso audio na Radio Lokole awa toko étudier problème na yo toko pesa yo ensemble. Ba solution, ba proposition, ba solution na problème na yo na équipe choc ya parlement choc ba député ba honorable ba likuna et pas ya na kei ko pesa mbote pas ya honorable pasteur Alexis mbote na yo pasteur Alpha Polo ex Zabolo oskeme mbote na yo oyo azokoma évêque à la mingité
topesi mbote epai ya ndeko Johnny, frère Johnny Mabiala, honorable mama Fifi Sarah, honorable mbote na yo, mama Mbimbu, mama Congo mbote na yo, mama Nene Bopikiliki mbote na yo, tikana sukisa bongo to na pesa mbote epai ya Commanda Kongolo Anderson de Djobour, la voix digitale, bande qu'on a reçu na Japon, Bolela Kongolo Anderson de Djobour, mon ami personnel, trop. Papa Valmy, la Paris, mbote na yo. Voilà, ce qui est pour l'ingio comme moko ba parlementaire, bengabiso okoma moko ya ba parlementaire, choc. Tika na pesa mbote et pas ya pasteur Malou depuis Afrique du Sud na Yoville City. Voilà, et kendaka ndengo wana na bosanité pasteur ya HPP à tendance apôtre Charlie Mobiala. On est ensemble. Voilà. Yambo to so la makambu oyo ndenge bayibi dans la confusion, il y a un ligne qui Nkondo Lumumba, topé nzoto ya Nkondo Lumumba. Quel sabotage! Mais si tu as développé moi 2-3 makam oyo monibongo na sommaire. Voilà. Toke ne balamoko na musala kitoko oyo maison civile ya chef de l'état basali ba bimisi bongo ba mapinga ba biso policier militaire ba kei ko sala musala ya kolongola ka ba sanitaire ba terrasser pour ba terrasser mingi na ville et province ya Kinshasa ezali bongo boucher bango ba bandaki bongo na côté ya Pascal ti côté ya Sifonko basali musala kitoko coup de chapeau na ba policier ba soldat oyo balandi initiative ya maison civile ya chef de l'état bolanda reportage oyo. Live, dans le cadre de redorer la vie de Kinshasa de sa plus belle robe comme autrefois et sur instruction du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, que la maison militaire du chef de l'État a engagé les génies militaires pour accomplir ses tâches concernant l'assainissement au bénéfice de la population quinoise en général et des Pascal en particulier sur le tronçon allant de Pascal vers Siforko. Ces travaux de nettoyage de l'environnement des habitants de la district de la Tchangou s'exécutent par les génies militaires avec une équipe performante, douée et qualifiée qui travaille nuit et jour, débourbant les caniveaux remplis des immondices qui bloquaient les passages des eaux usées vers les rivières, avec une condition hygiénique appropriée et adéquate pour éviter les microbes. Alors maintenant, ça dépendra du climat. Au moins, nous sommes en saison de pluie. Alors, bâtard et amboula, il y a différents saisons sèches. On a conduit le travail. En plus, tirage, il y a un problème, il y a un bout là, ceux qui m'ont les obéis, c'est-à-dire, on ne peut jamais travailler, donc on a abri les aussi là, parce que ils ont coulé dans le caniveau. Donc c'est ça, l'État, ça dépendra. Il y a volume, il y a Moussala, mais on qui connaît 14 jours. On a l'habitat, en tout cas, et ça, situation très difficile. Très difficile, mais toujours lutter pour que comprendre que toujours ça les intérêts publics, les intérêts la bisomo, pour na bango. Il faut comprendre que toujours ça la pour na bango. Donc toujours faire redresser bango, pour éduquer bango, que toujours ça la pour intérêt na bango. Conditions sont bienvenues, tu vas aller à ma communauté. Difficultés ça. Tout d'abord ça c'est l'armée. Nous disons que la pluie n'est pas un obstacle pour nous, mais ça constitue quand même un obstacle parce que nous sommes appelés à faire le tirage. Mais quand il y a la quantité d'eau qui est créée par les eaux de pluie qui passent, et ça nous empêche même de faire le tirage. Ça, c'est un obstacle encore. La deuxième difficulté, c'est quoi? Nous sommes en train de travailler au moment où la route qui part vers l'aéroport est vraiment saturée par le trafic. Alors, on travaille avec beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui passent par-ci, par-là, ainsi de suite. Et ça nous empêche de bien travailler comme tel. Parce que nous évacuons tout ce qui est immondice dans les caniveaux. Et nous devons normalement faire le décharge dans un endroit où on a préparé le camp, c'est à là-bas. À la fait, pour les évacuations, ça nous fait un peu du mal. Mais les engins, nous avons nos engins. Les engins sont là. Et les opérateurs sont là. Mais vous savez, la ville de Kinshasa est complètement surchargée. Parce que la démographie dans la ville comme de Kinshasa ici est exagérée. Vous voyez, il y a des gens qui vendent au bord de la route, il y a des consommateurs des aliments au bord de la route qui consomment des boissons sucrées, ainsi de suite, qui jettent des bouteilles par-ci, par-là, alors
Ça, ce qui est vrai, ça va continuer encore à se retrouver dans les caniveaux. Mais ce qui est vrai, nous devons continuer régulièrement à faire le tirage. Sans cela, on ne peut pas aboutir à trouver une meilleure solution. Mais la meilleure solution, c'est quoi? Après chaque 6 mois, il faut qu'on envisage les évacuations, les tirages, ainsi de suite. Oui, les tronçons que nous faisons ici, ça commence par de l'eau. Il y a un cours d'eau vers Pascal qui s'appelle Mpata. Et ici, un cours d'eau qui sépare le quartier 2 et le quartier 3. C'est là où nous allons tout limiter. Mais nous allons faire le tirage de part et d'autre de la chaussée. Signalons que ces ordures, une fois curées par des engins performants, sont mis dans des véhicules pour être dispersés dans l'érosion du Conceta vers l'aéroport international de Njili, des pères que ces déchets retournent vers le caniveau, comme les font certaines entreprises publiques qui abandonnent les ordures près de caniveaux. Le génie militaire est prêt à réaliser un travail des titans partout dans la capitale et surtout, ils l'ont fait sur l'avenue du tourisme dans la commune de Ngaliema. Une satisfaction de la part de la population de ce coin de Kinshasa et surtout de la population de la Tchangu. Moto ya pesi mukano ya kosala musalo to pesi merci na ye mokonza mboka na biso. Donc problème ezali awa kaka to sengi ke biloko ezo ya kopepsa nzela na basalito ya biso moko tozo uta nango zamba to uta nango bandako tozo ko tia olo a prince. Ba carnivore oyo basala ke za mu libulu makasi. Donc ndenge zana soko moni salite kangami c'est resta la salite batie na sac loko la sac ya fufu siko tango ekokota na carnivore eko kanga ndenge nini donc biloko boyifu tout est fait to boyi yango to boyi biloko oyo ifu ba salite nyonso ba longola ngo ba timola ba bando longola ngo après 1 mois balekeli après 1 mois balekeli po ba jour to za ba jour mbula soke beti makasi ba biloko soke za ko kangama yango mona mai ezo sala inondation na nzela ba salite ezo bima tala mai net ya pont ya ntsanga wana mai ekoma ko legati likolo ya pont yango mona ngona nukeza normal eza pena initiative ya bien ba sala totikala kaka na makambo ya chef de l'état po tokende makambo ya constitution masika wa boye ekomi ntango ya kochanger constitution toko amender toko modifier ça fait couler beaucoup d'encre ndenge balobaka na lopoto bato bayike bayikoloba est-ce que oui, c'est vrai, tu as dit que la constitution de Bisso est malamouté et ça défavorable pour la population congolaise, tout le monde le sait. Est-ce que c'est un moment où il faut qu'on change la constitution? Parce que tu es bien, œuvre humaine est toujours parfaite et dans la même perfection et belle. Oui, mais ce qui me dit, ce n'est pas le moment. Moment ni n'est comment. De toute façon, on doit commencer. Kasi batuba ike, ba kotuna kamutuna. Batuba sepela qui vraiment pété na discours au Mokondiamboka, aloba ki bongo na Lubumbashi, que personne va l'empêcher, ya ko changer, to ya ko makambo ya constitution parce que constitution wana ezali bongo ko permettre bana somi ya ekolo Congo te ba évoluer. Kasi batuba zongi si vidéo et pas ya Mokondiamboka Félix Antoine Tshisekedi, à part au Botala qui n'est pas mboka opposant, Delis Sanga a été arrêté comme un barbare, comme Chege, parce que mais c'est ça, ton message d'amour. À ta fin, chez la liberté, papa et Tshisekedi, mais maïndengo wana, et zali kaka bali ko commémorer ka bakamu, et ils ont garango. Moi, ils ont garango des alaki. Alors, est-ce que le président de la République a cette autorité? Yakosala Oalingi sans pour autant à consulter le peuple au travers Parlement. C'est ce que nous devons, on se demande pour habiller le Komoko et empêcher à dater. Oui, c'est vrai, cette constitution doit être modifiée. Si il faut parler de modification, changement, amendement, n'a évité pour que couper ça n'aille moutou qu'on soit cassé. Pour l'année à un moment où et ça la midengwana. Tout est bien Mokondiamboka Félix Antoine Tshisekedi tangu azalaki nanu opposant à l'époque kaka constitution oyo. Abanaye koboye yango alobaki ba changer yango te ezala ndengo wana kaka constitution oyo ememiye na bokundi sika waligi a changer yango et pesi contradiction yango natalaki ndeko Fabien que sali en passant Fabien kuswani ka mbote na yo alobi asali moi élément moko boye et pas bengi yango abi Félix Tshisekedi azo recadrer Chilombo abengi président Félix Chilombo Sikaboye, mais Félix Tshisekedi comme étant opposant. L'opposant Tshisekedi
recadre le président Félix. Tout à l'élément ensemble, au président sur le Parlement, sur changement de la constitution, pardon, avant comme président. Est-ce qu'il y a compatibilité ou il y a incompatibilité? Suivez. Calendrier, les paroles s'envolaient. Maintenant, na image na yo etikali. Kutu eleki kutu papier. Pour papier au commis, el mo ko wanga na oke no ngam na komaki te ngam na lobaki te. Awa na elongi na yo. Soko za beauté scientifique comme nga bakomona yo. Soki poza pe Buddha bakomona ko za Buddha. Soki poza ekokotini bakomona ekokotini azokolopa. Soko za pe soki pe Playboy bakomona ke Playboy azolopa. Heureusement que nous avions eu un certain Félix Tshisekedi oyo moko bengaka pour Félix Tshisekedi atikana na opposition. Mais Chilombo comme azo jouer rôle à président de temps en temps tolinga po apparemment bakokana mwa muke. De temps en temps tokenda kobenga Félix Tshisekedi pour que à répondre Chilombo. Boyete. Alors, na fuyaki na moni Félix Tshisekedi ndenge nabi awawa et ko permettre biso peut-être à Mekabongo ko répondre Chilombo. Toyo kana ndenge Félix Tshisekedi azali ko yebisa Chilombo na makambo oyo etali constitution. Asia bandi ko loba me ya tie ya yeba condition alobi ko toko kende ko sola makambo ya constitution. Wana Chilombo deja bandi ko loba atie makambo na Félix Tshisekedi azo yebisa Chilombo. Atie makambo na yeke no tokende ko sola makambo ya constitution. Toyo kana Félix Tshisekedi ngazo yebisa Chilombo. Constitution o bango moko bakoki ata ko simba te baza kolinga ke tokende sola ngo na mesa. Problème ya Congo ezali problème ya constitution te. Félix Tshisekedi yebisa Chilombo. Problème ya Congo eza problème ya constitution te. Bon, soki eza problème ya constitution te, Félix Tshisekedi yebisa na Chilombo. Eza problème ya nini? Problème ya Congo ezali nzala ya ba Congolais. Problème ya Congo ezali emploi ya ba Congolais. Congolais baza koluka misala. Problème ya Congo ezali kelasi ya bana. Problème ya Congo ezali ba soins de santé. Problème ya Congo ezali kotiana no Congolais liboso bongo siko bapa ya bana na sima. Ben, c'est clair. Boyoki ndenge Félix Tshisekedi ayebisi Chilombo. Chilombo. Félix Tshisekedi ayebisi yo problème ya Congo eza problème ya constitution te. Papa. Problème ya Congo eza problème ba Congolais balia. Bana bakende classe. Problème ya Congo eza bana bazala bien soigné. Ba Congolais bazala bien soigné. Ba Congolais ba vivre bien na mboka na bango. Eza yango wana. Et constitution ezo kopekisa yo te pour que obongisa banzela, obongisa ba école, obongisa ni constitution ezo kopekisa yo te. Constitution epekisi ba voyage te, epekisi kaka nini soki pendenge nini. Allez, Félix Tshisekedi lobi su nini. Mekana no koyebisa biso nanu po Chilombo ayo kana bien. Makambo oyo azali ko sala lelo oyo. Et que ba Congolais, siko oyo à l'époque tant Félix Tshisekedi aloba boye. Ezali manipulation. Nani akangaki ye? Nani amenasaki ye? Lelo Chilombo abanda ko menacer boye. Félix Tshisekedi yebisa yesusu. Quand vous voyez déjà la manœuvre qui est faite ici pour retoucher la Constitution, c'est la preuve que ce régime est essoufflé. Oyoki Chilombo oyoki ne Félix Tshisekedi ayebisi yo. Donc manœuvre oyo Félix Tshisekedi azomona yo zo sala. Ezali preuve que régime oyo eza essoufflé. Tout simplement. Continuez nan. Là, il a un lourd passif qui est celui des élections qu'il a truquées. Chilombo a un lourd passif. Ça, c'est Félix Tshisekedi qui le dit. C'est pas moi. Que Chilombo a un lourd passif des élections qu'il a truquées. Yango moni abani ko luka makambo ya ba constitution ainsi de suite. Toyoka Jesus. Et ça le suit comme son ombre. Baluka koto yo ayebi que non ayibaki. Baluka koto d'abord un nommé a gagné atiko gagné élection mokote. D'abord nommé et puis koto nini donc ezoko landa yesima amona lili alate koti abimi lokola masumu de brende abaluka koto abimi lokola soko penini yango abaluka koto tout ça nyonso tu wana molimo na ye comme molimo ya Kaina ngaite o eza Félix Tshisekedi mutu azoyebisa Chilombo to banzela na mwa muke tokei
est faite ici pour retoucher la Constitution, c'est la preuve que ce régime est essoufflé. Parce qu'il a un lourd passif qui est celui des élections qu'il a truquées. Et ça le suit comme son ombre. C'est une tare qu'il traîne. Et en plus de ça, il y a la lassitude de la population. Dosito Lembi, Tolemba déjà depuis Kala. Olobaki to komesana, Dosito Mesana, Sikonde, Tolembi bien. Il y a la lassitude de la population. Félix Tshisekedi. Ngamna za ole lande yeyo. Chilombo, ebigaga, ngana yeto koma mafuta na mai. Tukuta na gate. Continuez la lassitude de la population. Et je crois que vous avez suivi depuis... Toutes les crises, aux ici M23, alors que Zalaki Nangote, Mobondo, Nini Susu waza, Makamwe bele, Yomutu, aux ici Nyonso tu Oyo. Ambiance. Je crois que vous avez suivi depuis la fin de l'année dernière le nombre de crises qui se sont éclatées dans le pays. Tout ça sont des signes évidents d'une fin de règne. C'est pour ça qu'ils essayent de... Nous avons les signes d'une fin de règne. Et ici, monani, yango komo banga kolenga, bani ko intimider biso. De relancer cette sorte de manœuvre pour en fait s'en servir comme un bol d'air et essayer de repartir sur d'autres bases. Biso to bombela yo ba kesi nyonso tu ya biloko ya Félix Tshisekedi. Mwana ya Chichi. Chilombo fo Messi. Abandi ko nini makambo ebele tala sikoyo awa. Félix Tshisekedi a ebisi makambo tu polele. Papa. Makambo yo zoko sala awa ezali signe essoufflement ya pouvoir essoufflé. C'est lui qui parle, c'est Félix Tshisekedi qui s'adresse à Chilombo wa Mupompa. Bon, est-ce que ngamna lobby? Est-ce que ça clair to et ça clarté? Alors, oyo comme ça clair boy, parce que vous avez compris. Si ko yé na minute temps za ko loba boy, azala ki nani? Opposant nzala. Encore que yé. Biso soto opposant nzala yekuta opposant mufwanzala. Ya opposant mufwanzala. Pas de maison, rien. Un OPNI. Objet politique non identifié. OPNI. Mes chers amis, mes chers compatriotes, notre pays est en danger. Le danger qui nous guette vient officiellement de nos voisins, dont particulièrement un que vous connaissez très bien. Mais ces voisins trouvent des relais à l'intérieur de notre pays et parmi nos compatriotes. Ce sont des traîtres qui ont accepté de vendre leur âme au diable. Je vous mets en garde contre ces manipulations. Ce sont des gens dangereux qui n'ont aucune vision pour le pays et qui comptent sur la déstabilisation de la République démocratique du Congo pour enfin pouvoir ramasser les morceaux des Congolais. Soyez très vigilants parce que l'une des provinces visées dans cette campagne de déstabilisation par nos ennemis, c'est la province du Haut-Katanga. Ils vous considèrent comme des moutons qu'ils peuvent venir manipuler à leur guise. Soyez vigilants, Batoto et Katanga. Soyez debout et ne permettez à personne, vous entendez, personne de venir ravir votre liberté, votre souveraineté.
ces fils et filles du pays qui se sont fait leurs complices sont aveuglés par la haine et surtout par la frustration qu'ils ont d'avoir perdu aux élections. Et voilà pourquoi, après pourtant avoir eu l'occasion pour certains d'entre eux de participer aux élections, pour d'autres de boycotter les élections, voilà pourquoi ils choisissent de se rallier à notre ennemi pour détruire la République démocratique du Congo. Nous n'allons pas les laisser faire, rassurez-vous. Nous allons, et nous sommes déjà en train de le faire, renforcer les capacités de nos forces de défense et de sécurité pour défendre la patrie envers et contre tout. J'en profite donc pour dire aux jeunes gens qui seraient intéressés par la carrière de militaire ou la carrière de policier de pouvoir s'engager sans hésiter. Toutes les mesures sont prises pour accueillir les jeunes gens qui voudraient embrasser ces deux carrières-là. Vous serez honorés par la République, vous serez pris en charge par la République. Nous avons commencé un travail au niveau de notre armée et de notre police qui consiste à nettoyer tout ce qui a été mal fait pour redonner une belle image à ces deux institutions qui sont essentielles dans la défense de la patrie. Donc je vous invite, jeunes gens, à vous engager dans ces deux institutions. Mbote balingami, Congolais, Congolaises. Et chers distingués invités, mesdames et messieurs, certainement vous êtes au courant que la Constitution est modifiée. Et si va modifier, so yebite sozo kanzekeno bazolinga non basi va modifier. Et si ebimi, ngana jui. Alors, discours ya Fachi na Lubumbashi, batobele baza d'accord te, batobele baza koloba, batobele batomboki elo opesi batokanda balobi ke comment Fachi ko loba ke muto opekisa ye a changer constitution azate parce que ça garant de la nation. Et donc nous se sont dépendre na ye comme dictature. Personnellement na kamoité tant na oka kita na moni batinde na concession va changer na ezali choqué na kamoité pour na yeba que concession va changer. Yom to finira la normalembe so comprendre te en tout cas zape ke na yo hein voilà. Effectivement, il avait raison de dire que Moudoropexa changer la constitution azate parce qu'il y a seulement Moudoropexa changer la constitution azate. Normalement, bato bako ko empêcher Moudoropexa Fachi changer la constitution et à ba député toyebi. Petit peuple au sanene. Mboka droit de l'homme ezala raté. Toi na mboka o mobeko ezala respecté parce que ce qui peuple azaki est loco. Si peuple va ne peser, ndenge pas ba mindele zalaka et ba banga ça ba marche, ba banga le non et puis du coup il n'y a ça les maté na ba poto to mona ngo tant ba le ba voter loi ya ma sexualité bo mona ande na France bo mona ba para ba tomboka ba sala ba marche et du coup ba temporisaka parce que ba to ba siliki. Mais chez nous au Congo malheureusement c'est pas le cas. Alors ba to ba o peksa Fachi mais la Fachi a modifié la constitution et ça va député. Mais malheureusement, et il s'en fout. So bazali boso mbongo. En tout cas, bazala na maluba msusu ya olobate parce que bango bazana pona mbongo. Et bango bazana pona peuple te mais bazana pona mbongo. Donc du coup, nyon so ba koloba na bango ata lelo so ba lobi ke non ndenge za bo Congo to kabolango.
to diviser Congo en 2 to en 4 ndambu mususu ke na Angola Congo ndambu mususu ke ne kande bazoluka bazwa na Rwanda déjà zwa yemba babete na mabele Angola pe ndenge na yoki paraît-on dirait Angola pas zui na mboko yo na matadi awa ngambo ekangama na Angola babenga ngo nini récemment na moni ba image mo je crois na TikTok il paraît na moni ba militaire ba angolais et bato balobi que non les habitants bato bazo vanda côté wana balobi que non ba bisi bango il faut ba buka bandako na bango encore ba bima parti wana eza angolais eza RDC par exemple na Nioki soki na Nioki alors bato ba opekisa fatu ko changer constitution de la député ba kitel ba paquet na mesa ba signer ba signature que non ba modifier constitution ba ju ba tia na poche bango lo ba nango besoin ezambongo lo musote tout le monde sait lo ba za nango besoin ngwana mbongo kande na otolo ba lelo soto lo bito kabola Congo ba bengisi ba député na ba vandi ba siège ba iso ngande ezabo Congo le munene mingi Congo na bozui trop et de biso moko tous à gentil to bénéficier na bozui belé bongo te wana déjà ba konji bazu ba milliards et du coup bino mon homme doit 100 000 to 500 000 ba ondima ba ondima pasi pe mawa mboko yo nzambe kaka bref Fachi bravo félicitations d'avoir modifié la constitution et nous le peuple c'est que nous vous demandons cher président les garants de la nation papa on modifié constitution bravo mais bongi c'est la biso mboka s'il vous plaît papa bongi c'est la biso mboka Kisasa capitale comme la poubelle. Pas si ko baka malikolo pas si to lali to la muki transport et mati to lali to la muki lip et mati to lali to la muki passe bakami. Solo ba fulu typhoïde malaria et aussi la té donc compliquante et pourtant mboka ezana ba minéré oyo ko sala ke ba maladie lokola ba malaria existe raté mais ko kamwa. Donc que Dieu nous aide. Congo la kufa na tuberculose mais azana richesse à sous-sol azana richesse à mai azana richesse azana nyonso ma kufa na maladie de tuberculose de maladie anzala et c'est compliqué Fachi bravo au modifier constitution toi ne loi au salate quand de yomo lo baiki mutoko pexo c'est effectivement to ko na biso pe ko pexate to avez pas na pouvoir wanate mais sinon biso to le la ka bungisa le biso mboka s'il vous plaît monsieur le président nyonso ya na mboka mbongo ezali nyonso ezali loba na bato na yo koiba tokopekisa pete ah oui koiba tokopekisa te mais sinon bobongisela biso mboka mbongo ezali bobongisela biso mboka bato tokomata kolia parce que pasi eleki tosuka wapi et tokende wapi 100 ans vanda papa parce que tokopekisa te kande yo moko lobi wana. Donc, mandat au bêta 7 ans, c'est ça si je comprends bien. Il n'y a pas de souci, papa. Mais sinon, bon, c'est la biso mboka. Merci. Patoko, tikaye atamokete, na yebisiye, ayebinga malamu. Parce que y a là-bas qui, nanya ko pekisaye, mais y a yebingaye. Ngayi, na ye, na peuple congolais, toko, tala, nanya kolonga. Botika la malamu. Kobangelo komakote, kobangate. Commandant Nabino alobi bo bangate Tshisekedi akolekate atabukete. Ce qui est dans Nzambe wana mais le kola dans Nzambe te akolekate. Merci mingi. Yaya bakangi batu oyo bali kosala bongo ba faux dollar, ba faux euro, ba faux franc congolais, ba faux mbongo nyonso tu ya mokili oyo na bakango chaque fois. Parmi le faux, s'il y a de faux, c'est-à-dire que vrai zali, faux zali copie à original, ba mbongo original zali kasi mbongo wana ebité ba ko benga yango faux dollar, faux euro, faux franc congolais parce que par rapport à nini parce que ba sali yango en dehors ya hôtel de monnaie en dehors et si ka basala ka mbongo to pona ezali réellement ba mbongo oyo ya lukuta na yebite mbongo so otali yango okomona yango ya solo mais ezala faux par rapport à nini mais quand même
na loi epekisi yo mutu okende ko imprimer mbongo osala mbongo epesi ngai mutu koswa kasi loko epesi ngai mutu koswa makasi yaya na kotina image otala bon mama asali infraction azo kosenga balimbisa ye mais bakolimbisa ye zalimba ya liboso alobi soki euta ba produit utaka braza ay ba kena na braza alobi makambu ebele to link kocha commentaire wante to lingi yo moko landa omona comment est-ce que bali kosala mbongo makambu oya kosala mbongo ya kala yaya awa bokangi bato oba osala ba mbongo to lingi te ko manenge sala katangu ya kala soki oki ba osala mbongo songolo bato ebele basala ba mbongo bangina ba mbongo ya kosala ya ona alobaki awa ne bandela est-ce que baso benga ngo fo mbongo po basali yango pe ya mutu libanda ya Hôtel de Monnaie libanda esika basala ka mbongo to basali yango pena malamu te parce que à l'époque bato musu bande ko sala ba mbongo mona zo ba identique banginda na yango pe ba mouvance ebele banginda na mbongo ya kosala ezalaka tango ya kala soki bakangi bino boye bo sala ba mbongo bakola tapela na tando ikia ba télévision bato bo sala bo bakangi bino bokoti makale ya lukuta mais bakonzi bazwi bino bo salela ka bango mbongo est-ce que ekozala bongo te pona ba oyo tala kuntseki tala kumamba bolanda venez voir là. Mon général, voici les faux billets. Voici les faux billets. Asseyez-vous au sol. Le monsieur aussi au sol. Au sol. Tout le monde, monsieur, asseyez-vous. Non, monsieur, Wana. Au sol. Au sol. Voici le faux billet. Les faux billets de 20 000. yango azobomba mo capitaine yango esaka bomba kile la chawa yo funga masimba na ebi so za blo ni na kala ana okima na ngo sa atiki na kala aito la ta bilamba na ona zuluka umati mdeba mbongo yango ba phobie yango ezaki na maboka nani na maboka mama maboko ye pa ki mai na bio musuna kasi moko ne ya trop de histoire ezaki na maboka mama mama eza mbongo choka kasi mbongo oyo kweli ya nani voilà c'est ça. Voici les faux billets en live hein. Nous avons la preuve de trafic de faux billets en live. En live hein. Ce n'est pas tout ça est faux. Tout ça est faux. Allez, maman Tokei. Tokei 31. Maman, Tokei kuna. Keba na yo, police esa musala. Soko tosi to mona brutalité ya makasi. Ay mata mutuka. Zela ya matabi. Mbangu. Panga eza mutu na kosala mosala na ndako ya pisa. Voici nos frères basala kama phobia. Na dollar. Nende wezo boma mboka telemawa. Telema. Voilà, on a kosala mosala na pompe kisi na ndako. Tenez votre produit monsieur. Tenez votre produit. Tala ba $20 à l'outa. Donc ce qu'on a bouti pega ya show. Mais let's go. C'est bien. Et ça frappe. Yo so ezaba frappe na ba frappe. Moni wana pa wa Nini zone ya bloc à show. Deli. Bien bloc à 5 minutes après c'est anaka. Pam pam. Vous avez 16 000. Papa, eutaka braza. Eutaka braza. Mais eutaka braza, t'as mon braza, hein? Eutaka. Tu fais combien de temps sur la salle? Na humidité. Combien? Ba 2 mois comme. Opposé. Ya solo papa. Papa yokelanga ma. Omoninga? Konzi. Naza ba policier bayaka. Ba auto kango ya pas longtemps. Papa nanga. Na le ba auto kango kala tawa. Papa kanga kinga. Futi ba 1200. Omoninga na yebi nyonso. Na yebi nyonso mama. Mokonzi. Nga naza genre ba policier wana te. Mokonzi. Naza genre ba policier bakanga bino te. Bopesi ba momo. Asseyez-vous madame. Devoir nanga en tant que Congolais, c'est d'aller dénoncer cela. Vous suivez? Des faux billets de $50. Nous avons là une liasse de $100 qui peut faire à peu près dans les 5 000. Et nous rajoutons encore à cela. Et un faux billet même de 100 €. Nous mettons tout cela sur la table
Nous avons encore là des billets de 100 $ que nous rajoutons là. Nous avons encore des billets de 20 $ que nous mettons là. Et encore une liasse qui fait encore des 100 $ que nous rajoutons là. Des billets de 20 000 francs congolais, tous faux. Nous rajoutons encore les 20 $ et nous ouvrons ici. Oh là là! Maman. Na OP Lukuta. Donc c'est un trafic international. Tous ces billets sont là. Bien. Et là, nous rajoutons encore les billets de 10 $. Nous avons encore des 20 $, des 50 $. Nous avons encore des 20 000 francs qui sont là. Et j'ouvre encore la boîte de Pandore. Encore des 100 $. OP à Lukuta kaka. Donc c'est un grand trafic qui est là devant nous. C'est voilà. Nango baza mataka. Baza réseau à Mukete. Baza na vrai réseau. Piraté mbongo à Congo. Bonne qualité en plus. Très bonne qualité, hein. Je précise. Tambola na bokili omona makambu yaya okomona peut-être maman moko asana mwana mukongoto maman moko na kati ya bisto maman moko wapi ameli masanga na bulu ya abeli mai na bulu ya masanga okomona mama asimbi mulangi azomela mai nzoka azomela agene joli coup de filet merci na mapinga oyo bakoi na bat oyo ba osala sabotage ya c'est pour ça la attention na Kinshasa particulièrement topé na République démocratique du Congo en général yaya ba bandi kotia ba agene lotoko na éviter soupu na tolo to benga yango nini bombe to nini na ba bouteille ya mai bien emballé na couleur ya mai okoyeba te na éviter ceux qui ba expert ba ba yebike oyo agene oyo mai to ndenge nini yaya image obokomona c'est comme c'est la même chose mtax okosomba mai boye omela mai nzoko meli lotoko est-ce que ezana ba expert nango basali yango pona batia confusion pa ya mbura matari to ndenge nini est-ce que mbila oyo akangi batu oyo yemela ka genete nani atimisa ekop oyo musala kitoko epa ya militaire oyo basali bakangi batu oyo bazoko sala balotoko batiaka na bito ba bidon lokola mai ya batu basa méchant tina niveau oyo pasi ya kosakana te na lobaka yango chaque fois oui c'est vrai bokangi boye baota ba gene na kati ya bidon mais il faut bolakisa biso banani nde baza ba commanditaire basali yango wapi babanda depuis quand bino bokotika biso kaka boye yango pesa ka biso mutuko so tala image oyo vous allez comprendre quelque chose voilà. Bon, Soumao, bonjour. Bonjour mon directeur. Ouais, namoni penza bamballage nyonso oyo nyonso tozomona awa oyo nyonso ezali awa soi-disant mai tozomona Swisstar tozomona na Albina. Bon eza nini au juste mokonzi eza boye mama yoyo namoni ete elekaka mais lelo vraiment nzamba sali na zwango eza nini na fani na poste na tali bidon mwa mulili na telemisa bite botemisa nga bidon babini yo na fongoli moko na meki agene kone mwanza tala biloko nyonso asali kaka rusho yenda ajoti ngai ajoto tanga kena fina o na peso 200 000 yango na boyaki yango nde na ye nango epona bino. Merci beaucoup. O nyonso eza masanga na masanga masanga na mai mais masanga yango to question yango déjà oyo nyonso etondi awa eza masanga na masanga c'est-à-dire na usine bakangi yango bambale yango ndenge ozomona yango boye ok ça va o wana mosusu ezali mai ok ça va ndenge eza place wana yango nde ekotaka na kati na prison chaque jour badeteni bazomela bazolangwa yango babuka boloko mokonzi kaka nde olobi yango na mpenza nga na zion kaka nde lelo seke ekotaka nango nani akotisaki yango moto akotisa yango pichu na nde azalaki nani mbena ya eloko wana pichu na oyo aza ya renseignement ya 14e région militaire ok ça va ok ça va
Et ça, colonel Mwanza. Colonel Mwanza, oui, aza détenu. Aza détenu. C'est-à-dire, il y a une salle na bango ba kopo. Boye mokonzi. Beaucoup de samasanga comme ça va détenu. Boye. Balangwa, baboka boloko. Boye mokonzi. Ah, ok, merci. Ils ont 20 paquets. Ok. 20 paquets. Oui, ok, monsieur le gouverneur général, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le directeur. Oui, tozomona na tongo dimanche, le 16, tozomona directement loyenge na kati ya prison, après directement masanga ebele etondi na kati na bapake oyo ekangami. Eza ndenge nini parce que tomoni masanga ebele oyo nyonso etondami awa eza masanga na masanga etant que no capitaine général Boloko oko expliquer biso nini bon masanga oyo ekoti na système ya mai et l'équipe première barrière oyo babengi barrière ya grande porte babengaka mobila ekomi na deuxième barrière ya sociale tozala na première surveillance azali wana tozali mpe na basurveillant oyo bazali na matière ya sécurité mpona contrôle toza na moko oyo babengi somao azali premier sergent major adape ye mpe aza na sécurité wana ngai biro na ngai eza pembeni donc ezali mpa na bango ekozala 40 mètre pembeni na bango nayoki kaka mopepe bimi colonel azoleka bakangi ye na masanga nabengi boye totala ya solo ezali mpe na masanga pusu moko ntango namoni pusu moko ya masanga service ekangi yango nabi te il faut nakende kofefe wana lolenge na ngai moko sikoyo nabengi oyo ya ngai komite ya kadrema nabengi bango na motola bokende mbango epa colonel mwana lokola tokangi pusu moko seke eza deja ebele ekotaki wana bake mpe bakangi ya ebele lisusu tozomona yango awa ezali 20 bak ya masanga na makashe oyo bakomi abina lisusu yango oyo mpe ezali bamai asangisi yango na bamai c'est-à-dire d'après yo elingi koloba ke usine oyo ezokofunir mai yango bakopelaka na kati na usine mpona koambala masanga ngai nalingi naloba bo nayebi message na ngai nazodresse yango directement epai ya ministre ya justice parce que ye nde azali patron ya pouvoir judiciaire usine oyo soki omoni moto akomi na niveau ya kozwa mai akomisi yango masanga na kati parce que kashe oyo na emballage oyo ezali emballage ya usine apelina donc c'est ça c'est que bato usine wana bayebi coopération nini oyo bango basali pour collaborer na bato ya libanda pour bakotisa masanga oyo colonel Mwanza kotisi yango na mutu moko ya service ya renseignement ya 14e région militaire ya bureau de nazosenga boye moni biso tozali bato batie mikolo depuis événement salami ngai naza na consigne oyo ministre ya justice apesaki ngai alobaki nalanda vision na ye mpona koya na mabe te tala makambo esalami oyo biloko ezobima na kati ya pavillon soulèvement ya population lelo dimanche eza journée population bakendaka église mais kuti bato bazakende église masanga ezobima population esouleve mpona nini bapille babiloko nini bamela balangwa c'est ça tolobi boye ya mibale tolobi boye biloko nyonso balingi baprépare na kati ya prison eza biloko moko eza malamu mingi te mpona kosimbisaka bato baproblème na baproblème bayebi yango te c'est que tosengi na ministre ya justice soki ekomi epai na yo mokonzi ya mapinga ngai gouverneur général oyo otiaki ngai obaki na vision na yo nasengi na yo osanctionne makambo sévère mutu nyonso akozala incliné na dossier oyo il faut azwa fimbu mpo bamisusu babanga po toboyi badifficulté ekanga biso nde bandeko misusu ekangaki bango merci na soldat to policier azali mutu ya botosi musala na ye mingi policier ko protéger ba bien ya civil na sécurité na bango kasi oyo ba policier basalaka ezalaka bongo nalobaka yango chaque fois musala ya kipulusu ezali musala ya nsomi musala moko noble bana ya ba policier bakomaka pe batu bana ya ba soldat bakomaka pe batu ba soldat batangisaka pe bana ba bakomi pe ba ministre bakobatu ya so na mboka kasi yo tango ni kozala police dans la émission que vous allez soldats, ce que vous allez militaires, ce que vous allez policiers, il faut aussi la makamoko aux indimes na niveau ya population. Oh policier, il faut ça exemplaire. Tala degré mama o ya pulusu. Azali ko finga mutu na kati ya taxi, nga epesinga mutu ko soit et pesinga short de poule. Est-ce que du fait d'être policier et policier
ezopesa yo droit ya combattre ba misusu ezopesa yo droit ya kofinga boye tala comment est-ce que ba policier mususu bali kozokisa bana ekolo somi Congo soni yaya Général Blaise Kilimbalimba mokonzi ya police ya ville ya Kinshasa est-ce que policier oyo bosibo monie makamba iko sala retala Kolo akufa miso kizenyi nyama miso ne kufa voici. Tu vois comment je te regarde? Tu n'as pas un niveau d'étude, toi. Toi, tu n'as pas un niveau d'étude. Yaya sika beto solo la makambu ya Patrice Emery Lumumba na kozonga sukuna te oyebi Patrice Emery Lumumba ye azali nani azali mutu oyo parmi batu oyo ba pionnier ya indépendance batu oyo ba bunda pona lelo tozwa lipanda ata lipanda yango ezala kaka la monoko politique sika te komona lipanda yango te mais abunda tozwa lipanda toyebi ndenge elekaki wana toyebi comment est-ce que discours naïe tango yaki ça avait terrassé tout le monde était abattu to yebi et le koni ne mema na liwa na kozongi na makambo ante Patrice Emery Lumumba to yebi lelo gouvernement belge endima ke ye mutu bangonde baboma Patrice Emery Lumumba kasi ya baboma ye to yebaka ke ndenge ba betela biso ba China acide asila kasi yambo ba China acide asila soldat moko oyo ye moko aleka la télévision abeta lisolo alongola ka Patrice Emery Lumumba linu abomba yango alakisa yango na télévision nyoso wana apesa ki na gouvernement belge batia yango na mise ba bomba yango copieusement yaya kasi na mikolo bitu koleka to mona ki roya ba belge ayai kozongo sa quelques statues moi muke ya ba ancêtre na biso o ba memaka ba statue ya bana Congo bakenda nango plus tard lokola nzoto ya Nkondo Lumumba ezalaka lisusu batia yango na sud et sila kaka linu wana zaki représentation ya Lumumba bazaki zongisa yango ezongaki ba cérémonie salamaki ebele bakendaki na linu wana ti esika wapi Lumumba abotama bayaki obsèque et salamaki officiellement ba cérémonie officielle autre ndaki na télévision kasi balongola ikutu statue ya Lumumba ozalaka na entrée presque ya ville wala ba kende ko sala ngona mausolée na Lumumba na échangeur et pas wapi parce que là il mausolée qui toko pour la Patrice Emery Lumumba on pouvait enfin aller visiter esika Patrice Emery Lumumba azali kasi et pesi biso mawa yaya tolali tolamuki tomoni batu bake ko buka kuna ba yiba toyebite ba yibi cercueil pour cercueil etikali wa cercueil zaliba foko le cercueil bazui linu wana soki pe minu bakei nango est-ce que minu wana ezali minu ya or est-ce que ezali ezopesa ngai mutu koswa bayibi yango pona nini est-ce que mutu moko afandi abino est-ce que linu ezali linu ya Lumumba après tout linu wana nabenga yango nzoto ya Nkondo to linu ya Nkondo Lumumba est-ce que basalaki test ADN baye basoki wa linu ya Lumumba to andimaki croyez sans avoir vu kaka ndenge ba constater bande que sabiso bondima sans pour autant komona oui c'est vrai basoki na biso linu wana ya Lumumba est-ce que gouvernement na biso ozele ya ministère de santé basoki temps ya ko vérifier soki linu wana ezali vraiment linu ya Lumumba basalaki ADN c'est facile à vérifier to bandima kaka ndenge wana alors mutu eko sala ba scandale au sabotage qu'on soutiendra jamais. Et pesa qui est kanda partisan à Lumumba pour ani bache linu wana kuna esa linu ya Lumumba te to ba remplacer nini ye ayeko yiba yango na intention nini pour akende nango wapi pour asaboter nini azalaki na problème na banani pour ayiba linu wana ngai pesi ngai mutu koswa kasi eleko ekamu isi biso na yibite est-ce que na ba mausolée yango bataka ba sécurité te na yibike na mausolée ya musée Laurent Désiré Kabila moi mbila bazalaka wala pour la kokengela mausolée est-ce que na mausolée ya Lumumba ba policier topé ba sécurité bazalaka te soki ba policier bazalaka wana ezali coopération anani bato ba eko yiba linwa ba puka na libanga ba bukaki ezali komonda na wana batu wana bazalaki na complicité na ba policier wana ba pesa ba policier wana
moi eloko ya bacha eloko ba bena kati bala la pongi bango ba yiba to soki ba yibi linu wana ba kei nango wapi na minute oyo linu wana ezali wapi est-ce que ezongi esike utaki to ezali wapi tala kunteki tala kumamba. Nous devons savoir apprendre à respecter le mort. Yaya, tout le monde qui a ngolo kola maseki, to la seki on a radio le kolo parce que batu ba kana ko yiba squelette ya mutu déjà. Basa na nini. Nani neza ki na besoin ya nini o seki kende ko yiba kaka linu ya Lumumba et puis a une mission à réussir en gros. Pas na motema yaya. Respect. Ya Patrice Emery Lumumba ezalité mutu oyo asalake ngai na yo to sala boye et peut si passer. Na lingi wana nanu ndenge makambo elekaki ndenge babuki na ndenge oyo tilelo mbote na bande kunanga nyonso ya République démocratique du Congo nga wa bino JPK Jean-Paul Kassende le mombiste pur dur et vrai toza lelo lundi 18 novembre 2024 na kosalaka vidéo oyo na Lumbango na zana mboka Paris toza na ngonga ya 22h passé de 40 minutes. Na eko pesa bino sango ya pasi, sango ya mawa, bauti ko binganga na Kinshasa, que na mausolée ya Patrice Emery Lumumba, babuka ki porte, isika, cercueil oyo, bozo mona, ya Lumumba, babuki, bakoti na kati, babuki na kati, na kanisi cercueil pe ya Lumumba batiaki yango na se. Nanu toyebi te soki bafungolaki na kati po balongola lino ya Lumumba. Le problème n'est pas là. Le problème ezali mawa mingi. Ezambala liboso te pour que na mokili babiloko ya bozoba wana esalama oyo tobengaka profanation ya tombe ta mosusu bisimbasimba ya bato tomonaka surtout na mboka na biso ya Kinshasa wana makambo eza ebele me eloko esalami esika wana bato bayebi conséquence na yango te. Na biso bato tosalaka mosala ya Patrice Emery Lumumba pona kokanisaka ye. S'il vous plaît. Na o nyonso tosalaka. Nzamba azali. Bakoko pe bazali. Bokomona wana photo. On est mieux servi que par soi-même. Dans un costume bleu, je n'ai pas démontré ce que je suis. Ou ce que je fais pour Lumumba. Ezalaki mardi 21 juin 2022. Tango tolongwe na cercueil wana ya Lumumba isika lino na ezaki na kati tolongwe na ambassade na biso ya RDC na Bruxelles pour te rendre hommage na Patrice Lumumba na quartier Matonge to pesa ye au revoir. Lumumba zaki pe mwana ya Matonge parce qu'avanda na busu melo a 12. Bandeko eloko esali pasi, c'est le fait que acte wana salama na buto ya dimanche 17 novembre na lundi lelo 18 novembre bato baye bakate biso tozali na histoire ya Lumumba ya na makila tili wana biso tokotika te. Je crois bato babosani que le 18 novembre 1960 moi na Patrice Lumumba oyo akendeki na Suisse pour se faire soigner au soin ya bato ya ONU balobi na Lumumba bon pesa biso mwana azobela tozokende ko faire soigner Christine kombo na ye prénom na akile ki arola ke kuna akofi le 18 novembre mwana zongi Lumumba lobi na Kasavubu na bato ya commissaire généraux akunda mwana balobi te yo polve zamboka na oto okunda mwana na bino enfin mwana na yo na village na yo. C'est comme ça que Lumumba a décidé atinda moi sina ye mama Pauline le 25 novembre 1960 na Njili azo avion ke ndukunda mwana na wembo nyama ndenge mikanda donc ekomama bake ko kanga ye na ba commissaire généraux bakangi mama Pauline opango azongi na ndako Patrice baboyina kende. OK. Matange Salami, Lumumba c'est un homme politique a décidé le 27 novembre
pour Akima à s'évader dans la résidence surveillée. C'est comme commissaire général pe batika qui est. Le monde va s'évader. Conséquence, boyibi le 2 décembre, à Kangiye. Donc le monde va koufa qui n'a pile à moi nanaï. Christine, 64 ans. Tilelo na bisubino vérité. Nanu. Bazongi se bembe wana te. Batia oni ba kosaki mama Pauline ba pesa ke sereka lukuta. Tokolo bela yango. Et donc nangina lo banabino. Nous avons préparé conférence de presse le 7 décembre. Donc, démontrer que les Belges, au moins dans le symbole de Bango, ils ont dit lino. Mais ils sont Congolais, ils ont dit le Koni. Ils ont dit le Koni à Lumumba, alors que na Congo wana, Tokolo Bayango, avant Batumusu Soyo, Batindika ki Lumumba na liwa bakufa, Tokolo Bayango. Et il y a d'avance que beaucoup zongi ça. Nous autres, le monde bino bo bomba. Ata soki bo panza yango. Peuple bako tuna bino. Soki pe bo boyi tali bino moko. Mais bo zoboyi salami lelo. Problème est zate. Problème est zate. Toko landelelo kona na makasi. Toko kota partout to yeba nana salelo kwa boyi. Problème égalité. Voilà. C'est par ici que nous bouclons l'émission à l'élo. Merci de nous avoir suivis. Tokutani Bongo prochainement. Na numéro, monsieur, sur Radio Le Collet, ma solo sur votre chaîne Radio Le Collet Télévision. Car ne ratez pas ce grand rendez-vous. Il y a beaucoup à l'élo. Yaya, Korataka émission, il y a Parlement Choc T. Parlement Choc, ils ont fait la maïeli. Parlement Choc, ils ont fait ça conseil. Betela Mouninga, est-ce que, autant la Parlement Choc T, bah honorable, ça la rakuna. Avec Papa Fiston, chaque jour à 20h10, 20h30, na aire de Paris. Parlement, choc. Et ça la rakuna, papa ya boania, maman ya boania. Sauf que vous avez une préoccupation, les Kambé Kotungisayo, Bengabiso bien avant Parlement et Banda. Au Bengabiso na moi, au PC Gestinayo, Tokolobelango, na Parlement. Allez, on se retrouve tout à l'heure na Parlement, choc. D'ici là, portez-vous bien, santé de faire à tous. Chap chap! Et tchara. Mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende